Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Apparemment love komi confisqué naba oyo baebite amour naleli pinzole polisi simisi soni nanzela Edi Kilombo na regrette apparemment love komi confisqué naba oyo baebite amour Naleli pinzole polisi simisi. Merci. Bokatanano, what is avant-goût, mesdames et messieurs. Parce que c'est avant-goût pour Boyo, quand on a une émission escalator, talaka, lelo, botoyambi, failli la passer et puis Denewa de toujours. Ça va? Oui, ça va. Sentez-ça bien. Toc. Yombamba na grand-père na nenga mukete donc. Singa famille katana tende bendanaka. Vraiment. Faïla, bienvenue dans Escalator. Merci. Ça va bien? Très bien. Na sepeli au monobo de face na mona na TV. Ngape na sepeli vraiment quoi un escalator et selinga elengi mingi. Merci beaucoup. Tu as soto vanda pour toi dans un jardin na biso RTNC2 donc ma soleil a toujours kitoko. Faïla la pointe de Newa de Masola Fiko Yangonde et Beta Malelo avec Joachim Mabouki. Merci na démo de Naebike Alinga Escalator Mingi. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est Grand-Père Benz Bozi Boziana qui va lancer incessamment l'album Fiko Fio de Lobby. Cet album met en exergue une nouvelle chanteuse. Faïla Otozana na plateau. Faïla Passi, to bengo bongo. Oza à l'aise na kombo na patience. Voilà, et puis Denewa de toujours, combien d'albums pratiquement il n'y a pas grand-père? Depuis Kiko. Depuis Kiko. Tilelo. Au bas, il y a fidélité. Parmi les exemples, il y a fidélité. Donc tout ça, Denewa de Botozo avant-goût, il y a Nzembo Ana chez Temba. Voilà, il y a Nzembo Yochi na kati album Fiko. Zali écrit par grand-père, on a interprété. Ah d'accord. On a Kaimbe chez Temba. Kaimbe Chetemba. Alors, tout le bien dans l'actualité, Bouti Angola. Bouti Angola, comment ça s'est passé? Concert Boni Bobeti. Bref, et les gars qui sont donc, concert Mingi Tobeti, pour Zalaki juste na Katia Luanda. Tu bandi concert na Luanda, Tobeti na Maya Pembe, Tobeti na Alcotel, Tobeti presque la place est belle. Tu na Monique. Tu beti mo à place belé après tu mboka nini to beta Saorim na Lunda Sud tu kuna après tu ozonga aussi ça va concert au similaire au beta na Luanda donc tu beti à peu près 14 à 15 concerts au to beti na Luanda donc bana Luanda bazaki ba comprendre ki venda que non o bazayo ozela ba kutana na ngo mingi baza bamo bazala grand-père bamona grand-père Paul ba voyage mingi to sala ça mara 5 jours to zongi en sous gouvernement bengi biso to kutani kaka to beti vite fait to zongi mais oya tout to ba bena to ke o se pesa ba on a ba ancien succès na album na biso ya Fiko donc to zupe na temps la ko yo ki sabango ngo pe ba yo ka ba la reine de ça ba yo bilo rebelle parce que na si tout va bien si va juillet si album et Robima donc monsieur ça ma côté kuna donc tous les rares pas grande soka komi na kisasa ndé maramuko zala et ba programme nyo surtout mais aussi on pena na Angola ba sepela ki makasi nazo profiter pena pour remercier mingi maman Monique à Luanda a tchaki biso maboko et puis to bosanité Dondaski à la tour du monde et azalaki na biso tout le temps a bosanité j'en suis kata ba réseau oyi bato musu bazali oyo kaka na kisasa ba boa na bangoye moke kuna tala simplicité azana ngo vraiment azoluka yo azoluka azoswana azobengo ndiyo muninga na mais oza muninga te po mutu ambongo za muninga no mais mutu ambongo aye pa na yo donc to pese mbote mingi makasi manzambi ejoka et puis bana ya quartier na biso ngwaka dege ba tsenga maboko na Luanda na yebite mais ba quartier no soso za bongo boy da pe ba mission na bino penda so ba yengo na Luanda bocha bango pe ba maboko bongo na pesi bana ngwaka donc bref Luanda il est qui très bien ndenge o yebisi biso qui a dit que grand-père a bétaté qui a dit que grand-père concert batu ba yate donc voilà ba image à Luanda j'espère que tu auras autant yemo kwa koya mais faila donc pas bien ko pas grande pas grande, bon, tu retournes la signification pas na yemo. Mais Faïla, ça va? Ouais, ça va. Ça fait combien de temps pratiquement? Parce que les lobes, ils sont les amis mingi yonde. Combien de temps ils continuent dans le t-shirt? Dans ça déjà, une année.
voyage à Liboso yango ou bien ba voyage au grand-père pe côté baba ko kende ko zonga des fois te. Non, ils ont voyagé à Liboso donc na habité OK zata ba 10e voyage. Ba 10e na une année donc olembi ba voyage. Kokota bombala moko te Zambie, Tanzanie, Kenya, Uganda. Le totamboli mo ebele. Tinande to ko kende Angola pour déjà première voyage te. Alors impression na yo na voyage à Suka o Angola ils en ndengini. L'impression nanga vraiment na concert na biso ndenge to tikobetela Luanda elekaki kitoko vraiment bayambaki biso na sepe na ona façon na s'exprimer ki ndenge na tiki bilembo vraiment na kati ya Luanda ndenge batu ba presse ngai na musala grand-père azo kosala vraiment et marqué nga makasi et là vraiment marqué nga na voyage politique siko yango. Mais faila nini tindi yo ye pa grand-père tabeta na lisolo wana penza nga sono ki timbre na yo e rappeler nga joli data na ebité soki bato nyonso bana même avis ke ngai mais so nazo yoka yembeli na yo e okende pena ba côté wana mais ni peut-être tindaki yo yaka pa grand-père na lo tinda ngai pembeni ya grand-père nde na bande komona ba grande sœur lokola ba joli ba déesse ndenge bande ko encadrer bango e banda sala nga pe donc nazala kozala na posa wana mais nazala ki muke makasi de ko sala ki na koli yango nakendeke pa grand-père na ekoluka musala yango lelo naza na kati ya t-shirt ya grand-père possible. Donc soto yo ki yo bien koyemba na yo Liboso kamba moi pas grand-père ou bien oui bandaki déjà koyemba yemba na banda koyemba tamboli de orchestre non nulle part. Look to mona boye ko ba biso te look yo ka ya inane maman grand-père a façonné au komi boye donc c'est que au bandaki na on orchestre na banda quelque part na ba église ah oh look église te na ba église non premier orchestre nanga ou beta ezali anti-choc ya grand-père anti-choc. Voilà, grand-père c'est vraiment un encadreur de femmes des chanteuses tout le bandengwana. Vraiment un encadreur de chanteuses parce que tout le monde a ba DS Mukangi Baleka ba Jolie Deta ba Betty Bis ba Skola etc. Les lope ba tour il y a Passy Faïla donc voilà eza longo il y a un grand-père pour donc a marqué empreinte na musique congolaise côté wana mais au ça qui teste ouais na sala qui teste nzemoni au sala on teste donc na sala teste moi na 5 chansons pour bandima et pataki batu na répétition jour wana vraiment ancien azali témoin azalaki jour na yaka ko sala teste donc ba denewa de banini ba otala oka yo ba otala yo parce ba yambanga bango wana tango na koti no oyembaka na yembaka nzembo nini na pesi bango nzembo ba betelinga na guitare na yembi donc na yembaki donc 5 chansons ya on a zo msa biso na susata kapela ya nzembo moko oyo akala wana oyemba na bosani yoyo pe bosananga lokola na efase darse yo pe fasenga lokola darse liko na loti ndoto yaka okende na yango na maloba ya suka na kolela bolingo bungi na mbonge mbonge elimwe na mayo echoli nango na Kongo ya sika ebungi na mangengelinge darseliko ebanda boninga na melela yo mbondo yo pe obotama na yo bilinga ba passion na monela yo na nzela ya braza patience pacifa il faut mettre ça na combo yo donc voilà Denewa yo pesa que combien entre nous tant on peut yaki ou yoki tout ça au talien parce que recrutement a rendement aspect na nous après yoki savoir faire bon obi era komi obi so moneka ke batuka ba yo luka grand-père ba yeka otala grand-père mais so ayi so que non chanteuse mo bazalia il faut ça la thèse déjà ba télémisier biso déjà ensemble on aspect azana ngo oyo déjà boy c'est bon façonner les sous à danger mais so ka yembika bien fin donc kaka simbi miko obiso eza bongo so muto ya salité c'est so ka yembi bien to bete na maboko biso tout se pela ki poto za ki pe na problème ya zeka na chanteuse moko sikoyo tozana ba tourner et singa pe chanteuse moko paza o paza mayele na chant mais aye
bameki bango sikoyo mwa dio seve mpena basanti mpena ke non ça va oso tobeti boye esala kitoko après 2 semaines mbalamo automatique zambi mbalamo 2 semaines akoti mbalamo azwaki répétition accélérée ezalaki na chance mingi pourquoi bandaki déjà na 5 chansons. Ok. Comprendre. Donc azali déjà na répertoire. Et surtout pe banzembo yango oyo azalaki nango yango nde kota bazambi ba Tanzanie eza na succès. Donc avantage ni yango wana ba moko pesa un coup direct et surtout problème pende ça qui sou bien azalaki respect makasi. Et là moi penza eloko na loba pona ye soki a changer un jour a changé la maramusu mais na respect azala tant sous succès na était tant succès oya to la fiko fue di masali na Luanda maramutu na Luanda kuna ye mo ami moni peza ke izaye ils ont pas niveau kuna ezali kamba défense à lisangu pose oza pembe na grand-père so lisangu buzo ba malelisi donc ngana au grand-père alekana ba chanteur ebele avant pe sa conseil ba to ba Walingona chanteur akosakana te bafifi mofude bachanteur akosakana te Kofi Alibaba parleke pas grand-père on ba ndokiasha danger ndokiasha ba viana batika ba bilembo lelo donc ba viana bilongo batika donc banzembo esi la raté tu as copier bango bazati lelo ko ba voir mutu boy ça pas mutu boy aussi ko voir Walingona aussi ko fifi mofude Alibaba kutu na parlons plus pour moi que grand-père Misaka ba biloko ya ye moko donc vous avez fait sa conseil conseil ngana opesa ka ndeko na mwasi po ya leki na biso na bien mwana suka pourquoi na biso nyoso tuna orchestre mwana moke ezai mais est-ce que respect za na nga sala nga plaisir mwana mwasi za respect bozo na makambo malamu pona ya ko avancer au kene liboso souci na ngeza kawana azala ka ndenga za bongo ako mona makambo minene na kati ya orchestre qui conseil et pas ancien des Néwa de Babioza on a respect belé mais modèle na yo na musique izanani tant on va na ndako na moi na vo bando yemba ou yuka nani pena inspiré na musique congolaise ou bien la musique étrangère. Ouais ba maman na bisonete ba maman Betty Masikini maman Belia maman Chala et puis na grande sœur nanga Faïla zala ko emba na bana OK ya Simaro maman ta na banda ko yoka bango. Est-ce que Faïla ya kombo famille ou bien ou bimika na kasha ya grande sœur famille. Ah d'accord. Eza kombo ya maman ya fesa biso. OK. Alors à Betty Masikini on interprétera épée. Ouais. Mais quand même Manjano namdalasini ye Manjano namdalasini ye Kukatia kamundele Nalia kwetu Siku nitafika Merci. Katana. Où est-ce yembelika ya 2 semaines tenir avec 2 semaines ngala ko tidu tseka bandakala. Toke siko mbili belle. Tikanga na vanda nanga Tikanga na benda nzoto bandiko panzanga basango bipai nyoso tembe yango yo na nani ye Moi cher danger. Tout le monde d'accord, n'est-ce pas cher téléspectateur? Nalatana bonga belinde liboma ya tina nini ye Esio wapie Esio epai wapie. Bravo. Voilà donc Faïla patience. C'est ça puisque Faïla tu risques de confondre la grande sœur qui est devenue qu'est-ce qu'elle est devenue? Ayembaka Tilelo à Bruxelles. OK. Alors Fiko, combien de titres finalement grand-père a relancé dans l'album? Normalement, tu as 14 titres. Tu as 9 titres. Il y a Banzembo Sika et puis 4 chansons reprises. D'accord. Batie Sissina, Batie Mon mari gabonais, moi quelques chansons Oyo ba na poto na ba na pe ya kisasa ya bamboka musu basengaki. Donc ezaki penza teke to cha banana to chango la demande ya bato. Oh ba déranger trop grand-père a vu non na monto si ça na ofiko producteur abi tellement demande de l'équipe il faut et ça ma bongo ya okuto ya kisima to so si déjà musala après ba yesiko na mastering wana po ba to lukato si ça musala ngo to si pe dans un moment oyo
pas grande à tous la race qui pose pas grande mais yo ancien non Nzembo te non na Nzembo te à bientôt na Nzembo déjà tozaki na masolo ya kati tosolo déjà na vie makambo za kitoko mais ba mataba nga na zanga ngo te ba mataba nini vocal OK ba so benga ngo litaba donc ezanga kate po ba roza na bango po vocal mo ko lia ta Nzembo mobimba ndako sa Nzembo meyokani te mais vocal mo ka kangi bato bakozala na bango ebele na mouvement toza na biso ebele mais baoyo ngai endima makambango po tellement nasi navandi na kati ya orchestre moi misisa wana nasi na comprendre yango ozomema rumba yango ifo mema yango selon caché ya mboka oyo ozaleli donc soki na ye nango ezalaka coup direct ndoko so vocal yango nalemba kosama na banga na mponga na bundaka te nalemba koloba po bafinganga mingi nakomaka se bébé na vota na motema na ngai sans propagande wana eza première litaba deuxième litaba eza sikoyo ya kimongo bekaka bele nango na bezeta ye isana tasengaka na lokanga lonzoka yoyo bankana na batomolo lonzokeni ye ebonene kinyo edidene wade ye wana sikoyo donc ya kimongo yango nde na kati ya fiko fio donc bato bachama to yoka producteur azali vous relancez quand donc faut yemo waya yemo grand azonga producteur aza ayi kozwa quelques clips pour akende nango donc sikoyo nde tozali a ti tokoma ba le 9 ou le 5 le 10 il faut akende déjà na babiloko nyonso surtout ani mokutana pas grande apuna basisa masolo mpona kolancer album eza sur le marché donc biso mpenza nde toza tososisi tout bozozelaka tout aussi esika sikoyo duplication nde basala donc biso côté na biso aussi pas grande ape asi apozaki ya ye fin donc makambo eza kitoko. D'accord. Pierre Mwanda Mizonza qui est en train de réaliser cette émission, le réalisateur du Saint-Esprit. Alors tu l'as vu chez Temba, il y a Faïla a interprété nakati ya Fiko Fio. Mais tu as bien interprété Nzembo. Bimba yo moko. Et ça a un plaisir à tous la vraiment et là qui sait vraiment que grand-père a la confiance dans ngai. De là qui sait vraiment que ayebi batala on a zanango yango apesaki ngai charge Nzembo mais ça a un plaisir à toi. Yango na yemba ki on net na okufa ka lobi. Net ka na okufa lobi na yemba ngo po ba pesi yo charge wana. Oki kozongwa la légère. C'est quoi yo préféré moto ko dédier Nzembo wana yo mo luka kombo bien yo mo grand-père al salima mabutu. Yo cheka mungongo. Na cheka mungongo makambo nyoso ye. To yo kaso mungongo wana. Hello koni nyango. Temba na zanga ki ko ajouter na bolingo. Yoza méchant Yoza gourmand kayembe. Mokola vendredi yozalaki wapi samedi temba yokendeki wapi ngana ndako na kotela TV makanise pana yo temba osalinga nini ye kayembe holalaki wapi Bravo. Merci Faïla mais nga lobaki temba joli deta yo lobi oza yo moko te bato balobaka yango mais pona nga mona naza na temba yanga moko temba na yo moko ekolo yo koti wana boya anti-choc ya grand-père Benz Boziana ya bitumbe belé puisque bato basi batika dia ba empreinte baleka batiki penane totangi côté mibali côté basi ko t'en parlons pas okoka iloko bato baolandanga baza déjà kosepe po bamusupe baya bakoka te babima mwa ndambo kabiso presse muto yebaka babima mwa après maman grand papa beta soli solité so apesi posé badi est-ce que yo pokoka ozano kana mwa mikolo mike kaka na t-shirt mikolo mike na ndeni par rapport à ba ancien qui au pika penotika la pena donc naza déjà ko pika ma misisa déjà lundi vraiment na minute so bazozela ndenga na kati ya Kinshasa de ce un album bazozela so eza na chanteuse bazozela ezalinga pasi Faïla na album ofiko sur le marché donc ana ko sala neti bango basala te donc ana ifuna sala esika bango bakoma kitenga na dépasser yango donc ana il y a facilité puisque na ambition yozana ngo au dépasser DS Mukangi
C'est possible. Joli d'état. C'est possible pour tous ça bana ndako moko. Scola Betty bis. C'est facilité. C'est possible ya Doudou. Et ça vraiment possible. C'est quoi secret za nini OK neka ba côté bato bakenda ou bien bato bakende côté. Côté bakenda aussi. Chelou ka. Naza na confiance na nga moko na yebi nani nazali. Dona kokoma. Le sika ba bakoma etenga na kokoma et puis na koleka yango. Po naza na confiance na nga moko na yebi savoir faire na nga na yebi ndeni na travaillaka. Donc naza na confiance na nga et puis na bato bazola na ba na confiance na nga. Même président na nga même ancien na nga zali wana grand-père aussi. Naza na confiance. Faila yo linga kombo wana oza kombo monte ba pesi yo ya scène. Musi ba benga nga Pasira. Ouais. Musi ba benga nga Pasira. Donc nyoso ezaka ba kombo. Nyoso ga yo. Musi ba benga moi ça pembe. Danger. Moi c'est à pembe. Mais yo poni nzela musique lelo boyo ko moi si po to moi lelo pe côté wana ba c'est belé ba komo kende. Mingi ya ka o musique chrétienne. Pour moi ça y est ma musique il y a divertissement. Ezaki moi kilo ndi famille ya roboya mettant yo wana bo banga kité ke bato bazwa yo moins sérieuse bazwa yo un peu légère par rapport à ba look ndenge za musique ya divertissement par rapport à ndeka bozala non na bangi yango te parce que mutu na mutu aza na façon na ya vivaka ce que est na musique pour mener vie moko ya la légère ya légèreté wana ezali ko dépendre selon l'opinion ya mutu na mutu nga na yeko sala musique na ye musala na yeko mener vie moko ya légère donc ya légèreté te na yeko sala n'importe quoi na télévision te na yeko sala musala na nga do bazwa biso lokola tozo sala musala ezali tozo lukeloko moko te donc oba mona biso ba film légère non bon que na musique chrétienne te poni différence eza nani différence poni so sala ka eza musique moko guitare moko micro moko drum moko différence peut-être na look la musique chrétienne on beta fashion te nde naza bona ko kende église te pe na kina yembeli nzambe na côté église na kina yembeli nzambe nanga eza normal po ebele pe omona baza na musique ya nzambe misusu donc ata bayembelaka nzambe te basambelaka mais makambo na bango bazosala eza ko correspondre te na makambo ya nzambe tame kolakisa position na yo nzambe nde ayebi donc moto akojuge biso eza nzambe de look nangeza normal yango te ko pousser ngai na sala buzo bato na sala boye lokola na zoleka na TV na sala bo non ngai TV na zo sala musala en dehors ya télévision na makambo nanga mususu na zo sala donc le autre côté la vie privée noté na bi bato belé titan ba olanda biso boye numéro ba est-ce que bala est-ce que bon so au mona ki yo répondre bango wana yo mais biso tu na biso yo te OK parce que na bango pe biso lelo boye musique congolaise. La voix féminine est comme mise en exergue. Tout le monde a dit Taboulé, Rocher, on a Biliabel, grand-père, on a DS à l'époque, les lobes, Kofi, Cindy Leker, Chalamon a dit MG30, de là, comme Yemoko, Cavalier seul, etc. Guerre PM à Kassi, côté on a. Entre Bino Bassi, Pena Bozo, Bunda, Mena Moussala. Ezali guerre moko eza loyal, donc ezali normal. Ezala na mibali, ezala na basi, guerre ezala na kaka. Eza Moussala, Moussala esengi ndengi wana. D'autres comme mangoka ata na église guerre ezali d'autres comme mangoka ndenge moko te soki ndeni non guerre wana nde sala kabiso yango nde sala ka musique eza normal eza fait moko eza normal eza réel donc il faut ezala kaka pour même à l'époque ya ba papa na biso Lwambo Makiadi ya ba papa na biso Taboulé guerre yango ezala ka donc iko sila te yango nde sala ka musique yango eza ko continuer ti lelo mais lelo bo na génération ya ba chanteuse nani peut sentir que ça va ça mutu yembeli kitoko makamutu posé nalinga bango nyonso bao baza otoza na bango génération moko tozo sala musala to biminzela moko na sepela bango basala musala kitoko kolinga bango na ko apprécier musala eza des choses différentes na apprécier ka bango bazolandanga baye na apprécier ka bango basala musala kitoko mutu nyonso ayembaka po biso toza ko apporter un plus na musique congolaise donc biso toza ko komema eloko moko ya na blaise pe lelo bonenga komo ye mané ye moko boye ye polinga ke mingi o apprécier ka pourquoi pas amutu azamutu na pesa mutu yoso wasala musala na bien lelo boye MG30 à cet album na c'est à dire que vraiment en solo akili
Et Kofi Olomide a lancé Cindy Leker, maxi single d'ici là et on a lancé sur le marché du disque. Souhaitez qu'un jour grand-père P a propulsé ou bien il peut évoluer seul sans parapluie à moto. Avec le temps. Pour le moment, nous avons un parapluie à grand-père. Mais j'ai avancé la carrière, donc à ça l'album naï, abanda kina nous interpréter le loka chala mwana, basali album et bimi, lelo yo asali aïe. Cindy abanda ki babandi na Kofi ba yembi banzembo belé, lelo ya pesi chance. Asali azo sala single naï. Donc ngapé o eza premier album nanga avec le temps ekoya. Donc naza nango vraiment choté naza pressé nango te na ebike na kosala yango ekoya. Mais avec parapluie à grand-père. Voilà, avec parapluie à grand-père, tu reçois que c'est un likambo, est-ce que pas grand-père ça va, yo ancien ou Méli. Parce que peut-être que tu connais qu'un parapluie, tu as dit que un parapluie après bimi à Kenaï. Mais est-ce que les musiciens, les musique, ils ont foutu à bino? Est-ce que la musique congolaise, ils ont foutu à bino? Au vivre, au kobo, la pebana, na musala oyo. Voilà, tu as le salaire, mais on s'en sortir quand même. Est-ce que la musique est au foot? Mon musique, c'est la musique qui est pakatoy et nous, on a pakatoy. La musique qui est normal. La musique qui est normal, on a temps normal. On est un grand-père. Si on a bougé, on a pas été, on a clair. Si on est un t-shirt, moi, on a 2 ans. Et moi, on a combien 15 ans. Une grande jeune fille, 15 ans. A fêté qui anniversaire, on a tout Luanda, c'est là qui m'a fait. Siko, Banawana, école Batanga, tout ça Minerval, tout ça et où taka na musalo ya musique autosocial. Na ba pro auto boire avant di banda, na ba il faut bozala na quand même na kati ya ma solo pour pe moi muke mona. Musique lelo sozo mona mission longo awa akekuna akekoto au perdre équilibre carrément et tina au sala buzo au sala buzo bawana après lobby en sous ba famille moko bokene robota kuna ro fingo non ba mise baza ba aventurier ba c'est ni non musala nyo surtout so jango sérieux pour appeler les foot nango tout à fait on est titoiti à Luanda ba mise mususu zai na bango musupe bazala lisute toti Luanda atoye quand même position payé bani zomona solo orchestre ngo bozan succès olingi expression na trop yaki pe ki combo album moi grand-père position bani za grand-père donc atoye quand même position bani na ba famille penda o penda lobi aliété ah non bano babi ba Minerval futamité ah non vous comprenez donc position vende yebani et yebani penda que notre yeli ah pas grande penda azape monter en malam pas grande na banzembo na ye au biso kutu betate mais tout ça nango succès qui notre leli yango mbongo photo pesa ba maman jolie de ba merci ba DS ba fifi mo foudé ba wali ba skola mienne et puis to bo santé to pesa ba maman Fatine Mandarine Mbot ba merci pourquoi na motema malamu na bango nde to sangana na kati ya orchestre pe na musalo to sala yango pe to kusa biso liboso na ba Blaise SP to pesa bango merci nde pe ba kende ki ba tiki place ba faila ba ye merci na ni to pesa kasi po atiki lo place atikelanga place ndenge oh yo za ki tamblé ça là mais nazala ki na ye ah non a ki tamblé ça là biso to kenda la 2 semaines wana 2 semaines wana to kenda ka ba kenda ka ye na Blaise ok donc si to zongi après position ebani mo ama atengami ah c'est yo moto ne les gars makasi bengani moninga au changer les choses ta mozo c'est la histoire donc on comprend ce que donc moto ne les gars makasi moninga palangani kandengo zomona c'est compliqué mambo voilà to solo la sima caméra mais position ebani na sens que Luanda c'est que ça va c'est que bien donc on se peli quoi c'est que bien donc veut dire Pierre Mwanda on a déjà on se peli pour faillir la CP mais est-ce qu'on s'est retrouvé dans un petit choc financièrement socialement etc parce que nous sommes venus à rebelle sur ce cas coupe na oyo c'est de l'argent c'est toujours look et l'atelier tout ça bani musique et singera vraiment ba moyen on a sûr que dans petit choc on ba moyen wana ou bien lobby kamba moko auto lo bani expression moto lo bana de derrière to lo bani position ebani te so pakato iso nazala nanga déjà bien kandenge bozomona
nazala na nga déjà bien na se retrouvaka na ngai na oya moke oyo tozwaka na se retrouvaka nango donc moke oyo nazwaka epermetaka ngai nasombela oyo na nango besoin nakota salon oyo nalingi donc nasala nyonso nalingi na se retrouvaka poso na se retrouva te na inano nasali ndesi paka to essayer bana ndi potion essayer bana de ti nazalaka wana nazali ko se maintenir toujours pembeni ya grand-père qui nazalaka vraiment à l'aise. Ok, ça, on va s'élever. On a peut-être un conseil na souka parce que ils ont RTNC de développement. Il faut de temps en temps, tant aux bétali solo, c'est vrai, to lobby, divertissement, distraction, tout ce qui met conseil ils ont raté pour nous aider. Baleki bana sima lelo boye ba jeune fille belé banda loko na bino hein ba linga pe ba on peut ba yemba ba on peut pas ça musique. Bah mon on dit ça facile bah mon on dit qu'on gagne vie facile pour kala ba ya musique pour qui poto bah mon qui bon poto soit comme poto a gagner vie facile so tika ba tumso kuna aibi ko tukota obetate ba ko ba mission studio so ba bingi pe na studio ya chavoite a oliate na peut conseiller au pesa na baleki on so bazo ya sima na yo pour balanda loko na yo o lo bana bango. Ouais, conseil na pesa bango musique eza nango mabete musique eza bien baya musique eza bien mais baya na esprit te que lelo soki na yemba la moko pasi nange sili lelo na bongi lelo na kepoto lelo so na sali ndenge nini non baya na esprit ya ok baya na persévérance baya na kolinga musala yango po soko lingi musala okondima ba pasi nango na malamu nango nyoso kondima ngo donc baya na musique teka po na célébrité po ba mona nga na télévision non na ye baya na esprit ya kosala musala ya kolinga musala ya kozala na patience ya mabena malampone sezala kaka te ke ba bonheur na ba bonheur mbongo ko ya kana sete ba pasi pe ezalaka mo ba difficulté pe amike ezalaka bazala na patience wana respect toujours komikitisa kolingelo kozo sala ba komona fruit na mo. Alors pour toi le dernier mot na yo na yebi ke to yamba na biso yo po fiko fione ebimi te tango bima wana ndeko masiko phase penda promotion makasi mais message ni opesa ba kinwa ba dinyo so batalo lelo na RTNC de développement na message eza ya mingi te nazo pesa bango album na biso fiko eza kobima kala mingi te d'ici 6e mois album goza na terrain vraiment on a besoin ya soutien na bango tozana besoin ya soutien na bango ndenge ba soutien na kaba misusu wana donc tozana besoin ba prêt to ka na sango bato ba soutien na kaba ba soutenir pe biso na album na biso fiko zala d'ici là sur le marché tozana besoin ya soutien na bango na lingi bango mingi vraiment ba bazolandanga na RTNCD chaîne de développement donc na lingi bango mingi vraiment nazana besoin ya soutien na bango ba soutenir biso et ça la bien avant de la bino rappel ancien un dernier mot sur les alliés yo na yebi ke to yamba na biso yo talaka nga pena na opesa merci mingi na Edi Kilombo ba bengi ko premier soin so na hôpital solo a pamba donc sepeli premier soin na pesi ba merci mingi na ndenga zo chabiso maboko moni muto sora alandio na tango za na position moko boye eraye o chao liboko il faut kokumisa ye po omoni qualité ba clip wana donc moi mobali wana Edi Kilombo na ebité yena grand-père pour se bani donc na opesa sumbote na fedelo ko industriel bana Luanda manzambi joka na bosanité yemoko moi mobali jansi kata ba réseau mais non na pesi mbote na pesi pe mama na biso sira kante na pesi mbote po bango basimba makusa donc mingi ya kolobeza te petit frère nanga Amega de chaque de nefi de donc ba gros bisous et puis na famille nanga mobimba donc kalate bijou de sur le terrain position roebana petit nanga Karine adio de donc famille nanga mobimba na lingi bino trop obo soutenir ngande ko na bino makasi donc na pesi pai ganda grand-père Boziana. Okay, merci beaucoup. Ouais. Allez, merci à toute l'équipe technique. Merci. On peut s'emboter. Na pesi mbote premièrement na yo moko Dudu Kunku. Merci. Na ndengo ya mbingai na escalator. Eza première fois meza ya sukate. Na pesi kantia nanga mamili fwa mbote Olivier Kalonda, Janine Faila, bana Kasavubu nyoso, Popol Katika, Patrick Wilonja, Tate, Myriam na pesi bango nyoso mbote vraiment. Peut-être n'emballassi.
Natika Binoka Kapela, merci na Joachim Mabou qui a une prise de vue, merci na Pierre Mwanda Mizonza, na Boakote. Petit Nanga Baudric. Allez, bye bye, on se retrouve le jeudi prochain, nouveau numéro, toujours na Katia Escalator, le temps qu'on a playback et plutôt a cappella na mission à grand-père Balalia. Fiko fiko fioshe yo poni nani. Fiko fiko fioshe yo poni nani. Compétition ya ba boxer gagne c'est moko. Oya ba marathon première c'est moko. Pourquoi yanga na yo ekoma identique? Impossible na bolingo ezalaka te. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa